Et ça fait plaisir, makasi il y a koyeba ke bota biso en direct la chaîne de Bino Film ou la film. Les alliés les combattants de la presse congolaise et les journalistes qui affrontent sur la réalité sur le terrain. Julien Botalata la tala de l'autre, les autres zones Mbongo na Belgique, na Kati à Bruxelles, na invité la ngani bade na Zala Bango, maître Chouwa Mboma ici là Togato Solanaye a quitté la Gibiso à Belgique. Togato Solanaye tout ça na plateau na quelqu'un na Makizembi plutôt pas les ndé bade na Richard Coutinier. Est-ce que Togato Solomakasi ba question d'actualité na biso mais mes condoléances na Blanchard Kabanga au Bongo pour perdre grand frère naé propre à Salaki crise grand frère naé propre au Tika biso courage makasi na Blanchard Kabanga et puis pourquoi pas la servante de Dieu Esther Makizembe en tout cas c'est à quelqu'un de Makizembe il est mon donc ça dit qu'il a fait ses babotes a fait simoté dans les quartiers LTD il y a gagné le tournage de service traiteur service à décoration et à déménagement à Ottawa biso partout les noms là bijou masinga Maître Chouwa Mboma Mbote. Mbote na yo, Mbote. Il y a un journaliste à frère Belgique. Na sepeli fo na moni enfin ken qui na plateau. Ah non. Boloba qui trop non toujours plateau que a place sur le blanc de Bruxelles gaz na gaz. Mais si déjà place mon moni l'équipe na plateau délai de ça émission. Le blanc de Bruxelles gaz na gaz. On est accordé le blanc de Bruxelles. Toyaka awa azola biso adresse. To lexa mwata na biso yo ebikaka. Na sepeli bien na moni jeune moko courtois. Le blanc de Bruxelles gaz de encore na eka mobala pembe. Oine mobala zala. Mobali faut zala mo adresse no bona pour ça là bien. Ko bengo na ine c'est zo ke pas. C'est quoi ça dans ok musique. Merci mingi na bandeko so na naza na Bruxelles. Na koto ki na Bruxelles banda jeudi na obima dimanche. Bandeko so zo na ngaba na Bruxelles, l'imbattable Chura Mboma ndeko no boli na kaza na Bruxelles. Mais ya moni na yego mona ken pianana yo regarde ngo tala lelo. Lelo na yebisio donc mbote mingi na baton so zo na nga partir à Paris, surtout ba na nga na pesa ba mbote mingi ken. Na mona ndeko linga bana na yo ken, il faut linga bana na yo. Mukolo kozala te ndo comprendre muta olinga bango kozikoleka yo ozala te. Yo mona batabana no ba Congo. Papa akufi wa bengani bana lupango bakomotele mais c'est balingani mowe siko mettre Chouwa Mboma obeti lisola bana na ozongo na ba live ele kate kare na Prince Bakali babiken so bengeka nyoso na bana na zo bate nga mutu na aki na bana poto siko na sundola bana na bandaka ko traverser ba France ba nini na bandaka bitambola tandis que bana ba otanga tala lelo tozaki na salon place yo laxi biso kitoko wana ba masa na biso pe ba ochokota Belgique ozoneti Manassé Tambu auti ba Grèce kuna ba côté za plaisir kotala bandeko na biso pe mais oui Manassé Tambu ale salinga plaisir kokutana naye na sima Maître Chouwa Mboma ozuneti ba tubaza ebele donc ba tubaza ebele donc ina sayo ken pia na mutako sayo te bible le bana biso bana bazali c'est bana bazalo ko la carquois na kati ya flèche ya héros soko betia mo mabe bana ba baby bana ba refletaka oyo zali bolingo ozana ba ozana ngolelo mukolo yo kozala okokoma pe mukolo ba osalela yo merci mingi na bana nga Carmel et Carmelia que j'aime tant mes jumelles trop belles mes jumelles Carmel et Carmelia Chrissy Mboma dit Miss Univers très intelligente il y a Melvin Mboma aîné de la famille très intelligente il y a Melvin celle-là c'est la plus belle et puis Blessing merci mingi na yo poza Blessing nana Blessing on va te Blessing azali voilà mwana suka mwasi Blessing wana bana nzambe donc merci mingi na proms ikuti na pesa watu mbote bazola na biso makasi tukuti na pito pala ah mingi ko yinda c'est insupportable mais moi supporter les convertis parce qu'il y a des missions qui vont changer ma position je vais te minga merci mingi na Proms Immobilier Construction jeune moi tongela banda na Paris wana on tonganda na Paris a tongela yo même na Kisasa Proms Immobilier Construction BTP Michel-Ange Mbala na Bordeaux PDG Bâti Service Brice Tanguy Lulendo. Brice Tanguy Lulendo. On a PDG au service des peuples congolais en France. Comment on a Brice Tanguy Lulendo Bâti Service. Merci mingi na maman Bag, maman na Alegria, maman na
na Gravel, maman na blessing mbote mingi na place ozola na Antibal, mami Echele, mami Kingwai Echele mala na Sarcelles, mbote be na place ozola na ngai, maman Balanciaga, maman Gouti mbote be place ozola na ngai, Die Manela mbote be na yo. Merci mingi na Ida Okapi awa na Bruxelles. Na Ida Okapi na restaurant belé do sakana bango ne balie balingana te basi balia déjà. Merci mingi na BBC Fungula na Louvière veut dire mon conduit na Louvière. Petit nga Joël Ramazani, Anifa Ramazani, nazana bino na mboka awa déjà. Mireille tanga maman na Samuela et puis mbote mingi na bandeko nyo surtout bazolanda ngai o bazana kata. Mireille tanga maman na kids. Na ebité. Ate na asia kiti mbote bene na ye en tout cas mbote bene na bandeko so balanda surtout za na Bruxelles na za vraiment. Donc na za la place oza na point na koyeba ki dozawa. Ba question za bino ba réponse za ya. Quel père makizembe losako. Ouais, losako jile botatala na pesi mbote pa mettre tu amboma parce que mettre solo ba eba ke na taille en tout cas mettre solo ba eba ke na likofi. En tout cas, merci. Félicitations à nous, premièrement, mettre tout en boma. Na musala kitoko, zo sala, na mo, za na ngopo na biso ba Congolais. Au sala ka ba analyse, moko boya parti prité. Vraiment, à côté, on a na wapeso ba félicitations. Parce que lelo, bande ko na biso ba Congolais, to comme na habitude, moko boye, ya kosa la kipacha. Au moment na soki muto ale kato na bémission, ayeka na ifala ksa couleur, qui ya mututel. Mais en tout cas, mettre tout en boma, aux gens éduqués quand même, nous tous cela à par exemple, nayo, ako kende na musalo très bien, parce que yo za pour na mutute, oza vraiment pour na batunyo. En tout cas, merci na restaurant Tam d'Afrique, il y a vu na biso chez Wando, na pesipe madame na embote na kati ya mos, bana nyoso mos na pesipe no bambote. En tout cas, Joël Salambi, le blanc de Bruxelles, en tout cas, nous c'est ça à Maboko now. Nous c'est ça à Maboko now. C'est plaisir et ma casse émission on a dédié à mon Nelly Amana depuis Louvière, la carte à Belgique. Et on a aussi na Elodie Lipassa, quand on Elodie Lipassa, on Judith Lumba, na moni Bijou Mbi, Violette Dinga, na Kana Secret, Ida Okapi, na restaurant la Bisso. Et puis la carte qui gagne Aigle Bijou Massinga, Bota la Bisso. Mettez tout à mon bateau, mettez la solo le 15 juin 2024. Bisso sur Monaki. Ferregola à Nansaki, concert les Alibongo na Genève. Mais éviter par rapport à mon solo, Nenges Alelaki, pour une soutien qui balbi qui basu visa, pour une soutien basu visa, mais surtout talibien na ma vidéo mon ataraki, mais na système aussi na soukaté parce qu'il y a pour occupé. Tout le monde qui était à Kanda, à Salaki émission à l'aéroport, qui a eu visa. Non, donc en fait, photos à la sincère, moni na télévision, moni awa bino bokomi bado, mututo akomi na mwa penchant na ye. Azo lindaza la kana côté mwa mona yo ndaza mutu malamu, do bato bato bino bazo lukela mwa bato malamu, mamsuku batala bino na misu wana te. Ba mona bino pe na misu wana te. Prévaler loso bozi ata problème, batango ba ya ko pe ko tala bino te, mamsuku ko chape cotisation te, mamsuku ko kunda mata na 1 euro na yete. Je crois que Ferrego la tango ayaki tout la liboso awa ou asala qui double la sarena nae. Félicitations, il a fait un travail énorme. Donc premier fana mona bato to na ningo na basali susu pendant 15 ans ou 16 ans musique ezaki ya okangama. Bazayiro ba congolais kona na nina bangwana. Mais balité ya kana tango bayaki na lobaki phrase moko oyo dérangeaki bato, mais aujourd'hui les gens ont compris que soko yebi likamute, mais soko ki mutalobi likamata télévision mona be meka kotuna. Ba koma ki na Espagne. Mais bazaki na visa territorial. Visa territorial, visa oyo esuko aka en Espagne. Oza na droit ya kobimate. Eza Schengen, mais baza na territorial na Schengen oyo kotambuso partout. Parce que bango bazaki na territorial. Du fait que à l'époque Denis ça soit en visa. Voilà. Mais au moment prophète Denis soka ye asala batapage te. Aoya continuer à vendre si la bimia kenai. Il faut bimela kaka bisika côté laki. Or ceux qui Schengen ko melo pe na France ko na Belgique. Mettre tu vas mama côté wana na lungana éclairci moi muke. Pasteur Denis Lesi azala ya na visa ya Schengen mais ya Espagne. Parce que na Schengen ezala ndeni Schengen ezali soki oke ko za visa Schengen ba kosenga yo pays nini ozokende. Le pays ozokende normalement visa na il faut quitter là na pays wana avant ko ta pays mususu. Mais quand na kati ya Schengen okoza pe visa territorial. Territorial nde eza visa oyo mettre sur ambo mazoloba oyo bango bayaki wana eza oza obligé ya kokota pays mususu te parce que mutu azui visa territorial ndenge Denis Lesi ayaka akomata avion te akita sur na France. Denis Lesi to mona akiti Espagne azwaka avion mususu na Espagne akiti na France. Ça veut dire pays na ye atterrissage ezalaka Espagne. Ozo kapa eza différent ko tia makambo Denis Lesi na
balite ya kanda te eza pena eza neti nga azwaki Schengen na ya Belgique tezela eza neti te azwaka pena Schengen bon nayebi te zela d'abord rectifier ayaka mingi na babisa ayaka na avion te ozana ipesanga image moko de nisa kiti na aéroport Charlie soit de Gaulle ayeboye akoti mingi ayaka akotaka na kati wana moto na biso akati toyebi ndenge leka bango erreur basalaki yango wana esalaki erreur moko esalaki boye fallait bakanga ta photo na place bazalaki na droit ya kokanga na territorial ifet basi bayaki ti bakoti na France bakangi photo na Tour Eiffel bakangi photo basali bemission na bachaîne nyonso to bika nezaki bakomplikaki mabe siko bato bapesaki bango na babitumo ndenge ezali bazwikaka baimage wana nde baprésente kuna mais omoni bato oyo bino bolobaki basuka tala bango na Tour Eiffel bakomi kuna ndenge nini mais bango bakokoma kuna te alors nde omoni eboti makambo mosu leo tozoloba awa joalité ya kanda petit na ngai ya secteur mpona azala petit na ngai athlète na ngai pe muzeki ndingu ozwi nani mosu nani Mark House ilonga bazwi suffisant te bavigili manganga pe bango baye te muta ye aza te bango tu baza na kino on va bouger exactement parce que déjà le voir les qui moi et puis nous écoutons qui na kati wana donc bref ezaki ya mwana mais à la longue to senga et que ndenge mususu on comprend OK et quelqu'un les mususu quel peut na éviter pour na yo pour vacciner par rapport à mon visa ya Ferrego bon premièrement na loba ndeko na biso Ferre aza leader ya munene ya mboka na biso azwa carrière na epena na masécurité parce que eza neti ba théâtre oyebi ke bato na yo zela oyo eza neti mwa bateatre moko esalami parce que soki Ferre abetaki seti te nalobi boye oyo bamaka uzi basalaki eza neti théâtre ya kobebisa baprojet d'avenir ya artiste et musicien Ferre parce que lelo est-ce ozoyeba te Ferre déjà bamusicien oyo baza awa na poto baa na kati ya danger dife ya kopimela bamaka uzi groupe wana mobimba mpo balobi babakisa mpe bato baleketu bakotaki babuve mpe bakotaki me baboyi voir moni komona ta rendez-vous ya mutu moko boye ayo abeta lisolo ya concert akolanda Ferre na Genève tandis que Genève eza na kati ya Schengen te normalement Ferre na sali ya monene oyo azobeta falaki normalement Suisse epesa Ferre bavisa normalement parce que tokende koma ntina niveau pays oyo ozobeta sali soki ya 9000 personnes bapesi yo ata visa moko te sikoyo soki Ferre azalaki na bamusicien oyo bazwaki déjà bavisa Schengen te parce que bamusicien oyo bakende obeta na Ferre kuna eza bavisa oyo Suisse apesi te tandis que Suisse nde azobeta Ferre concert na pays na ye eza très dangereux toloba soki Ferre azalaki na bamusicien oyo baprofitaki kotikala mpe Adidas arena te toloba concert ya Suisse elingi azala mile. C'est très dangereux la carrière ya Ferre. Quel expliquer dans le monde va dire par ça. Par là on comprend des. Par là na ngina loba boy. Par là na ngina loba Suisse aboli rendez-vous. Il y a orchestre ya Ferre. Bateau ba Suisse salle. Ça les a reconnu na Suisse. Ba fiche ezali. Le gouvernement suisse a dit que Ferre azoya. Pourquoi le visa pour. Parce qu'il y a tellement de visa o Ferre azwaki o bato bakota Schengen babetaki na Paris et ça va visa oyo concerné Suisse parce que Suisse yaza libanda ya Schengen bao bayaki liboso bayaki na ba visa ya Schengen sikoyo Suisse eza neti mutu ayo abeta na sol na bino normalement il faut bopesa ba visa ya zela il faut bapesa ba visa ya délégation oyo ko accompagner délégation wana oyo balinga bapesa Ferre mpona bato oyo bako accompagner na Suisse balingaki mpe sikoyo bamélanger na bandeko bazoki bavisa peut-être ya Schengen mpo na nga nazomona yango ezalaki mwa risque soki Ferre azalaki déjà na bamusicien awa te peut-être concert wana elingaki mso ezala annulé ozokopana non aucun amant réflexion bien mais je crois qu'on est au-delà ya bamusicien nayebi te soki staff ekozala mpe eleki déjà kuna nayebi te wana azotunaka ndenge nandi question akele oza na déjà kolobake soki baimagine ke mission bazalaki awa bazalaki te ngeza la deni voilà c'est ça le problème et là parce que faut pas que balité ya kanda batono so bazaki baza babinga ba les à côté voilà donc c'était tout le bateau que babeta na orchestre c'était oui bateau orchestre pe bazali parce que il nous babeta na orchestre Mark House
Ilunga za chanteur. Ah bon? Marc House za titulaire. Marc House. Na yebi ye il petit na biso ilunga. Mais vocal na nze mone na yebi te. Ayemba zembo moko sala succès pena na orchestre ça. Na yebi na kombo no boyele. Ota mobile vocal yebi te bon. Ma mission délai pe ba o ba na orchestre ba fali yebi ba vocal na. Mais kasi yango na zolo ba maître musicien. Maître sikozira pardon. Omoni ce que ça toke ke baza ba musicien te parce que un musicien aza mutoyo ataza na orchestre ya bato. Na pe so exemple. Tu es là qui boit l'hôtel ndenge. Non, que ça mutu mais kaka ba vocal nzembo ko tuté. On a déjà connu la voix. On va pas battre le rôle ba tout le ko nani ba comment dirais-je? Parce que bébé na pe ça par exemple bébé na orchestre. Ba mo ko na ngezali ba mettre en avant makamusu que la musique. Omoni na fandi boy. So kangi mi so chenze mo na ko ba ko redia mi si mutazo yem. O kangi mi so na ko wase kwa so yem. O kangi mi so na ko ba ko reto Madilu, oh Pépé Calais, oh mais et ça n'a pas no ba yelelo, na no ba confirmer te mais parce que déjà grand. C'est ça le problème na dolo. Mais na yebi lusu bien. Je l'ai pas traité là, batumsu ba traiter na mabe ndenge na olobela. Ngazo loba boy. Na osenga ndeko na biso artiste musicien Ferré. Dernière mot orchestre, dernière décision, il fait sa décision à Ferré. Parce que Ferré ndaza ko l'orchestre. Ferré yemo ko fata za na vision que ba visa territorial oh bozi soki bokoti nango ba France botamboli bokangi ba photo et ko créer biso ba problème. Il fallait qu'il y ait de loko wana ki toza na bitumba ba koza ba photo na bino wana kaka et kozo ngela biso retour et ko empêcher mouvement mobimba lobby qui surpris ou bien il va quitter non et tant faire avec pour on a joué pendant on s'est rappelé les première sortie il y a équipe Outaki de génération Outaki Espagne dans Paris. Na Paris tozalaki ngai na jazz na babakali toutaki makama mai kalambai ya passé mai kalambai conférence de presse na ye tovandaka 2 heures du matin totaka biba kindingwa ko tozalaki ngai bakali kali bokonzi na ba jazz tozalaki na restaurant sope boîte ya ndeko moka azakuna na Paris oyebi ke kindingwa kota pa na minutes maman ba na moni dans 16 heures kota wa azaki be visa ya liboso et puis na yomona bandeko mususu obayo ya wana sko pona yo ken piano faire azalaki surpris na yango et puis soka azalaki surpris réaction na ezalaki nini ou soit ayebaki yango ke tango azobima ou ezalaki nini bon na loba te ke faire azalaki surpris parce que de bato balobaki ke non bato wana batikali babeti bango douche mais noir eza déjà ba marque house bakotaki balito ya kanda ba vigili bango balingai pe ba prouver te bato baza ba mendo na bango ke botiaki biso mendo na meto prouver bino batango bakoti ti Paris. Or que na ndenge calcul ya moto azomona mosika akosala défi ya bongo te. Parce que moto azomona mosika asalaka makambo avec calcul. Ke soki tolobi tosala boye lobi retour nini ekoyela biso baretombe nini tokozwa. Parce que lelo soki nga naza Ferré na neti adversaire ya Fally Ipupa. Fally Ipupa lelo aza na ba avance ya makambo oyo aza nango. Ya na aloba boye chaque époque ezalaka na makambo nango. Eza ba moment mo boye ba confier l'homme de bazalaki ba konzi ya ba ambassade ba konzi ya ba visa. Et comment tu peux moment ya wera soki alobi un mot na Schengen un mot bozu ba visa zo bi matambululu. Lelo ezali époque ya Fally Ipupa. Lobi pe ko koma moment ya Ferré. Donc ngana osonga ndeko na biso Ferré aza artiste musicien ya munene. A supporter moment oyo yazo traverser lobby peut-être pe ekoko ma moment na ye. Donc attends lobby ko ngo la biso na biso la comprendre que mais message et puis na kozala net la tsike ngana yana fate Ferré na minute aza na difficulté ya makambo tali visa mutaza na facilité lelo na Congo ya ba makambo ba visa c'est Fally Ipupa. Donc soki nga nazalaki Ferré na kotika Fally azala na ba opportunité na ye na bata na ye ngape a compliqué on nini parce que autant ma combat Fally te forcer bamona kaka bamaka oske tobuki libala oyo bato wana batielaki biso yango lelo ezopose baproblème suisse epesi ata visa moko te ya délégation affaire elongwa Kinshasa eya na buzoba ya bamaka osi bozwi bavisa territorial bino bolingi bolakisa na mokili oyebi ke meme na Espagne bakangi ata photo te meme na aéroport ya Espagne baboyokanga photo siko pays wana bamoni yango neti sabotage
Donc, si on a la dit qu'il y en a bien, le main noir, maintenant, autour de ya n'engage musique et tout, main noir, c'est que quelqu'un peut confirmer que Zali. Parce que tant, autant quelqu'un peut parce que il fallait là, le qu'on les époques à Moututel, t'es sa musique. Bah moi nous sommes basés dans tout ça la makabali. Mais ce que nous confirmer c'est qu'on confirme que main noir et donc, na minute je le vois là, donc n'engage pas qu'il nous va dans la kisa ça va validité à Kanda pour na bango. Donc, il y a un qui est visa pour fallait nous d'abord payer ça. Mais quand la Bible a une analyse qui est basée sur ça, la nation de Bézère, il y a un homme qui a fait un mois à souker la gaillée. Et ça, il fallait qu'il basse sur la banque pour qu'on ait besoin de exemple. Banque peut bazonga, Espagne n'est pas poto non? Banque basse sur la Espagne bazongi na bango pour éviter la mitambo. Yo ça c'est pour na batu ya fali pe o ba traiter dossier na ndenge ya si. Bazaki soki déjà ba photo. Papa, fali aza na ba warion. Ntele baka équipe. Je n'ai pas expliqué Fali azali na ba fanatique ebele ya genre na ba genre. Azana ba fanatique mususu basala na ba préfecture. Azana ba fanatique mususu ya mayele o batani ba classe awa. Bayele zela bakoza ba fanatique zela. Na faire le plaisir ba fanatique o soki bazupe fali na mutambo ba komela pe. Fali peut-être invitera peut-être ba mutambo mususu. Ozoka pa ezaneti l'isolo ya visa territorial. Bango moko kesa fere bayebi ko bomba secrétaire. Bango mo bapanza bi ba secrétaire visa wana za territorial. Wango place aza akobeta bino sambia be tsawo na bino te. Visa territorial to kozwa bango soki ba kota Paris to tika bango ba réunir. Mais biso to kozwa ka ba image. Fanatique aza mutu o collaborer direct na leader te. Fanatique pa ba sentiment na. Ba sentiment fanatique eza leader ya soutenir faut makamune qui de liboso adversaire ya leader faut ko coincer na 4 points ya coincement ozo pas na je bisayo gilet botalatala ba fanatique surtout ya bana mike ba koli awa ba travailler lelo na ba administration lelo parce que fallait pour parler bana na yo baza bano ba fanatique na baza bana ya ba père oyo ba soutenir fait bana wana lelo nde ba travailler na l'administration ba ye bref o rezo la saki ba yo baza kwa na kati te wana yo tu na ngasiko ba bref ezaneti oji to continue na justice o jijenga to yebi na biso très bien que mundele ayebi ba gauzite ayebi lungate ayebi nte atanda te ayebi vijimi nganga te ba photo na bango ya ba France ekeko ko na maboko mundele ndele ese mundele ya Suisse makambo ya Portugal ndenge bazoki visa bango ya Portugal visa territorial est-ce que mundele ya Suisse azwata abandolandela bamakaus c'est que za na ennemi ya congolais ezaka ya congolais c'est que za na bato oyo bazwi dossier batransmettre yango kuna tala kutu bazwaki visa territorial ozo comprendre oyo bopesi bango bapreuve ndenge bakotaki ti Paris mundele atali parce que oyebi ere ofunda moto il faut pesa na ba preuve ba photo na ba publier na ba Facebook atiaka date na ere publier photo mundele akotala boyena ba passeport na bino mundele akotala bazwaki visa oyo na date tel ezala visa territorial mais awa photo na Paris il fallait basala 10 jours photo oyo tomona ba publier yango le 7 wana ezalaki date oyo fallait bazala place oyo fallait basuka mais awa tomona photo ba na Paris déjà mundele azwi bino ba moins sérieux. Bon, Ken Piara, mais moi je crois que Fali na Trump a faire tout qu'on peut faire à Fali. Moi je crois que na minute de commencer la compétition. Moi non mais la banque a été ne moi je Fali à faire. Non, le Fali il faut différencier la fanatique la Fali c'est très différent. La fanatique bazala sans couleur ba analyse. Voilà. Mais biso tout ba congolais boy. Et ça le moi na moko ba donc il faut que la classe et ça le
oleke siko tolo wa mwinda kwa ninga wakota tete tika batu nyoso bakota boye ba force na bino moi je crois que fali na minute na zona na ça l'intérêt ya kulwao faire ça la beauté po akoti kala ka ye mokote po papa we mazake le poka zaki ye mokote il a fallu ka banyoka longo bazala ba pepe kale ba fina biso msu ya yolona ni evolo bazala tout le monde voit après ça la beauté ya musique na biso ndenge bandaki mais pour la makamba visa sur na na ba bien ezali ka bandi le loté ba mais ozomona we bandi le loté omoni makamba visa o Catherine a toujours basé le monde de bagaille pas ouais pas bon ça ni ça vous la pas bon ça ni ça qui la pile mutawera il y a combien de fois j'ai pas souffrir na makamba visa ba wa be ku to fra congolais au capi yango le moni caméra et le bon monde mutazala raté donc après wana et comment et pas faire la biso pour faire le midi il y a combien la dernière fois pour makambo mais aujourd'hui ce que ils ont changé ba mais et pour changer mais c'est que nous voulons qui miezala et fou moi metala je ne m'entends na yebisa yo ngana chef coutumier na beta masolo pambate na sala opération pe to fandi boto télécharger to landela ba émission nyonso batu ba le ka to télécharger to kata ba partie nyonso ya mabe to tinda quelque part place ba vidéo wana zo ke lezo banaki osala ya mo ata mo zali te na katika na mukuse on va le te na lobi mais ça on expliquer non avant quel est confirmé que bon c'est là Richard Atanada senga le weekend nana mbongo pesa soki au dévoiler na place il fallait simba kisi parce que on a coopéré na Richard Atanisola bongo est-ce que ngai nazalaki il y a solo à tout les bien mais c'est qu'on appelle la secret d'état. Et là, il y a un mot qui est là. Et le mot qui est là, on va les capacités. Alors, il y a un cérémonie dans le n'est pas battre. Ok, monsieur de pas quel est auto comme net, auto sous comme bena. Non, non, il y a un babo. Tu es dans ma solo, tu sais la première la qualité parce que les gens vont cambeler les cas en musique. Et le quoi que ça édité. Mais je dis ça yo. Voilà. Les gens vont cambeler les cas en musique, c'est quoi que ça édité. Non, enfin, le moment comme ça, c'est les carandeli parce que moni, batusu va vous habituer maintenant à vous aveugle. Parce que batiki baku monsieur Ezaya Kolili. Zana sikio. Ngaba kanisa na na parti ya Kalamu. Oh bakananga singa na 4h du matin na tenda makala. Ba okana ba bigodo na ba lobi fere ni tatini biso. Mais na kenya na commande boso ya parti be ba bimisela na trésor kongo na ba kauske ba ba plenia. Ah ouais. La musique est dans makambo et belé makambo belé za kacha pe ngai na ngala ba na sala opération na on la ba émission belé to télécharger puis nous sala ba télécharger ko luka ko kata ba partie mike ya seli ba partie on va kanini ah siko wana za makambo ngala na soulever point ya makambo sala magana musique na ba c'est presque tout na ba bota su ba ba mikete. Je sais que les gens mais il a tout dit, il a tout dit. Ah, c'est un lobby, madame Aïe, madame Aïe, madame so na bina sala glory afo ata siko na botinda bakozwela ngai baile tiao glory ya bloga na lobi nga tina kokata carrière na otinga lotinda mutu akende betela nga journaliste te wana héritier wata wana tofanda na Pullman tofanda na garçon Saidi wa soda garçon Saidi wa soda joue en moto mwana beta blom sous zate mais héritier zo meka bo nene ba kaka abisha na bina tinda ka bato munduki yana lo bibe oh mais ko ka tu na ye mon frère ouais la pata murana munduki ça non so ma frère afandi ba lobi soki maka musu na lo ba lende lem susu ki mémoire neza lo ba kenta na lo ba maka to fana na chambre ya Pullman so na bina tinda bango ka siko wa se yana glory ya pena zo cha héritier mal à l'aise ali mena ko sala e mabete na ko tika la po sala mutu mabete amenenga ya donga zo menene tia bolimba musique za makambo ebele ori bato ba yaki na décision wana eza ba staff
biloko belé ça le mariza ba staff eza bango moko ba leader ba staff soki ke nazolo baboye nga alingaka na émission na nga tika ke na lo baboye eza na bato oyo bazali kidiba bayebaka comment ça se passe po bazokota na kidiba bazoyeba te qu'est-ce que ça peut arriver dans les jours qui viennent yango nalingaka donc makambo elekaka na musique wana makambo ebele Kelbo banganga kisi mokota bi banganga surtout yo benda mettre tu mo so pesa olobi nda ya pona bokesa ken ba tu so benda na apare pa ma na beta misolo nganga apare pa ma apare pa ko mo tsingana lingaba alo makambo sala nga sikoyo je moko basala ngai epanganga mo na Congo oyebi ke baseli moko na choqué fere trop baseli pena to attaqué fere sikoyo basala nga je nini David Matadi Kibala benganga lobi ana besoin to sala na ye émission oyo il faut répondre makambo ok David Matadi Kibala nandeko na biso fere baza bandeko sikoyo bautilize pacho RFI pacho lobi non ken David Matadi Kibala bengo na biso to benganga lobi fa le édition ana makambo ebele fa loba pacho RFI abi bon ken comme nous ça émission dimanche na 10h faut kende et pas David Matadi Kibala ba 6h to comme pas ne ba 6h to longo sanga 5h to kenda ti na pala David Matadi Kibala a chef coutumier na boko c'est chef coutumier makambo te soki na ko c'est la ye yaza ba kisi asa la kisi a travailler kisi wana ezwanga soki abeka ngata fesha musika so na ko c'est makambo na oloba Pacho azonga tokoma pe Matadi Kibala na 6h30 tokoma na pala David Matadi Kibala. David Matadi Kibala oui non Pacho bokende kozolanga na cimetière. Cimetière. Cimetière kasi pa na ezala bo cimetière pe wana. Ah bon? Ay bozolanga. Azala bino na kana cimetière. Oui. Oh cimetière kasi cimetière kuna de place temple na eza avec il faut to sala émission. OK, zela. Émission cimetière na pe zela YouTube. Après, toke ozela David Matadi Kibala abongisa ba mandefu na yeba après aye. Abi bon massa comme il est au sala na yo, pacho ozela action libanda, tokota na kati ya temple o filmer ba biteko, o filmer bilo nanga comme ça et tobima, o ko inclure ngo na kati ya émission. Oh, les amis pia na bango ba beti na mouvement wa seri pena toujours attaquer faire. Kokota na koti nga na bika tokoti na Matadi Kibala nata batu ya bengambe babimi baye bele bakoti siko na kati ya temple wana siko temple ngo porte nango rideau ya rouge bakoti dango ni tokomi magana Matadi Kibala na si personne ya bengambe bakoti na kati ya temple o monsieur yo yaki ko luka bandoki longo na sapato nabi na place na kolongo la sapato te na kotika la makolongo place aboete nzambe na nga zoka soki na okosa David Matadi Kibala ayebi makambo na oloba nabi place abo na longo la sapato te basi nabi yo zoloba na longo la sapato yo zo buderwa peki soko buderwa ko mon za danda ko kote zanda ko mabe mbala moko espere ninga na bi bato na beta la oso gauche na yisi ba nabi David na signé ce que David Matadi Kibala bi David na kati ya temple nzamba azoka na habite courage na nazo David ngana za mwana ya général Kaimbe mokonza de Niap général de Niap oyo ka général Kaimbe wana seri wana sko grand frère na ngaza chef de sécurité ya général Kaimbe de Niap inspiration era na babo na bi nazali mwana général Kaimbe os mokonza de Niap ndenge na yebo na epamba te basoda na biso basoda papa na biso bazana simanda kuna bazingi awa bazolandela basona nga nyonso soki bomeki maseki awa nanga na bino tokokufa ensemble awa nanga na bino tokokufa ensemble yokende yebisanga mwana général na longola waso tellement pacho aza libanda kuna po pacho azalaki na kati ya kope yebisanga mwana général na longolo sapatu na kati ya temple na yo nayaki awa makambo asimbakisi. Est-ce que ngana sinona bino contrat ndenge na ye awa bobenga to sala émission ko makambo ya longo sapato nalobi nazobenga sikoyo bozomona ndenge awa je mbamo David abando bondela ngo te tikanga na yebaki te bo na yebaki te kasi to luka to bima to ke to sala émission sikoyo to bima temple pacho mbala moko tuni David Matadi Kibala wa mission accomplie David Matadi quand j'avais tourné à David Matadi Kibala, mission accomplie. Mbalama Matadi Kibala, petit, faux petit, bino bosali et l'autre mot bossimbi sanga tous.
botyaka caméra tosala émission koyaka so epa na nga te ayebisa pacho me tosala émission na David Matadikiba soki azolenga aobangaka pecho soki ameki koloba makambo oyo amoni awa nga ndako na ngai eza envahi na bamilitaire ti tosala émission baba tosilisi oyo tobimi nayo comprendre na bia pacho oyo aza master ya kotambolaka na ye te okoma histoire nga akutana nango ya banganga donc nga kolobaki depuis na banda carrière oyo nasimba kisi te histoire vraie oyo na wabetelo ya mwana maintenant sikoyo zela na sikoyo jour mosusu mpe toya wana sikoyo ekomi sikoyo akomi sikoyo réserve aobangaki wana mwana général asalaka ne bémission jour mosusu babengisanga na ya tosala émission na ya mpe na grand tongo nakuta David Mombele alalaki wana so kiti kota cimetière nakuti David Mombele na mais nazoyebisa yo soki atie tembe aya contredire na nakuta ye wana se alalaki shati na cimetière wana ya David Mombele nazoyebisa yo bon David Mombele tokutani na bandako ngada ya defa epa jise katanga jise katanga alimete azolakisanga na kantini oyo atielaki David banzete mpo asokola te mumasa na asokolaki banzete ne yango ya estce yo mpe moye eza te na sokolo ndenge non bino botuni makambo ya banganga bino botuni et pas David Matadikiba. Selon quel piano que soki na boyi kasi nga napesi sikoyo ya Jazise Katanga ke nakuta masa na biso David Mombele kuna na kantine basukolaki balakisi nga soki ya boyi botyela asala émission akontredire makambo na loba comme ça na wele version mosusu yayo ezalaki na wele version mosusu David ezalaki ya kosukolela alobi akutani na David petit na David Mombele deux fois moko Matadikibala ana tongo wana feza kama mtala na cimetière deuxième ndako ndio sukola kie ozola ngete on n'a pas les mettre na quel ya yé na simba kisupe na David ayebi banganga na David Mombele David oli pourquoi na tami sujet David Mombele azali journaliste oyo azalaki pire na Matadikibala déjà kokuta ye na ba 6 heures wana na position alali na kiti seke ya lupangu na ye ndatu na ndenge eza ina ye na ye deja epai ya ndeko na biso Jise Katanga nda bapreuve balakisenga kantine ya mai na banzete na kati masano kutu bapesanga na baafishe oma fishi oyo penaki osinye fishi osinye makambo fishi elongine mpe eza likolo David ko soki mpe na yo na ko nini zazana si ça non question na kempe mettre tu moment moto to so ken azo dévoiler tout comme azo bimisa na secret musume quel bien ba botala biso ngai Julien Botalata na vani na ndako quel bien alors Botalata nini ko mettre tu moment ça déjà na garde midi na venir sima na bonga mi tanta ndene la papa mo sola mbwa na bimi na ye na intention na ki ko sala émission na invité na ngai mettre tu moment yo et pas ya David Matadikibala pour que comment David Mombele na tongo OK là qui est intention ni ezalaki kasi émission tobeka ni masolo et pas Jise Katanga il faut pas pesa yo que au signé OK c'est là et pas Jise Katanga sikoyo ezalaki émission na ezalaki na plaire et na yambi David Matadikibala émission esali maman na plaire et c'est ça maman na plaire Jise Katanga pa lambi babenganga balukanga nakenda kutana na même problème ya olongola sapato poto osala na temple na ye oyo émission na pesala garage o asenaka lobi soki boza na ndeko na famille bomoni asalaka na ye eloko te porte-monnaie magie eza awa oye opesi bakomba bandeko no basala eloko te topesi yo porte-monnaie magique comme ça bino bongindi na bino bandeko na bino wana tosacrifie bango bato bapere depuis nasala baémission namona émission oyo bato bazobenga neti émission na te nabeta 3 heures bato babenga ken biso mpe toza na ndeko na biso awa asalaka na ye kuta eloko te eza ndenge nini po tokende kuna azwa na ye Mofa na beta 3 ans bapel a craqué bato bazobenga mutu mosusu alobi ken na kutu na babebe bana ngai ya mike mibale awa veto souffrir naluka azwa na naza bato na bapel jamais voir mutu ondi nalobi mama na biso asala na eloko te papa na biso aza ne chômeur nga na aluka nakopesa te papa na biso comme ça nga soki nazwi mbongo nangindisa bandeko
na odi ndamoko place na fana na bi mais non le monde me ça moni donc makambo na abeta odi na bimisi kombo ya d'abord ko bimisa bakomba bayaya mosusu ya mo ba auto kufa na lingala facile yana question na me repose un peu na abeta kombo na été parce que il pas zawa pas juste kata na bimisi kombo ya David Mombele pourquoi parce que David Mombele banganga o ba youtubeur ba député koto obeta masola ba ve facile kalombo te ba matati ba député ba nani ozo banganga o ba to afekra ba ko mingi za juste katanga na Matadi Kibala sikoyo soki nga nakotaki na monde wana sike David ayeba parce que baba venai ana ba contact na bango bakosola akosonde pe est-ce que keni basimbe eloko te bango bayebisa ye nga na buda bato wana mabe parce que nga kotala nga kobotama na nga botama neti vita miracle makambo ebele miracle nga namonaka makambo nga nakosexplike ka ndenge tosala emission soki eloko moko yelinga na obeta yango na emission mpe ekosalema yo oyebi te makambo ebele nayebisaka na bo esalema na mwa boye oyebi nga nayebisaki yo na bi après 5 mois ya Félix ndenge batie boye dans 5 mois coup d'état esalema coup d'état esalemaki coup d'état raté ou réussi nyonso kombo nango nini coup d'état nga na tosala émission esalami na côté moko autant que continue à sujet autre bien na ba sous question tant que cela mettre tu as matin obi makambo ni on a tout pas tu refaire ça la qui yo auto ben c'est là na expliquer na lelo na ngane na bo experience o ngana na ngo ya kutana na Matadi Kibala kutana ba jise katanga Matadi Kibala deuxième émission asa petit yozo buka na makambo zebe na ukana na fongola makamne mata apesa na kaye moko boy na fongola kaye wana mon frère soko fongoli oloba musique religieuse na musique chrétienne eza ngote oloba pe na mboka na ba pasteur bate zela ken au fongoli tayo na kuta komba wa musicien chrétien lo ba ne bomba ba musicien oyanza ora bayembela kanzambi niti na quel yosa kana franc parler te na tanga ba kombo te wana esala mabe biso ba kufa basinya pe na ba signature boy so place na ba comprendre que makambo ya zolo ba kaye eza solo na continue liste ya ba chroniqueur na moni siko kombo ya pacho na yo mona siko signature ya pacho na bimele pacho c'est que ba signature nyonso na mono eza solo donc mais quel comment osa ouvert ya koloba komba basai na nzambe ora te moko yo banga te yebiso ko ba ko parce que ba ba te sala bien te ko sala bien te on a fait ça à 90% je na fâché je na fâché ba ko bimisa makambo nyonso boye te je na fâché ezala ça va merci beaucoup na ba kotali biso mais na yebisa yo jour David Matadi Kibala abongola motema aloba makambo nyonso ya sala abimisi kai bato baye kolena bambongo est-ce que bike bamipepe mosusu omona député bavote epa bato ebele bazalaka mipepe wana epa David Matadi Kibala bamipepe baza na biso ebele bajournaliste mwana ntanga bakombo ya bato mosusu eza te mpona bavie na ngai ebele baa na bakati tosote kaka mon frère omoni ngaloba yango na basali ya nzambe ya nakutana na prophète Emmanuel Dodi namona pena wi mosali ya nzambe pena ye tofandi naye bato ebele basimba bible wana soko otali kaya Matadi Kibala oyoka mawa bamiziki ebele tofanda enye wana miziki ya nzambe ozoyemba ozomona neti nzambe akiteli yo oke eza ya pouvoir ya Matadi Kibala na se informer biso bien batali biso partout le monde quelqu'un na confiance nini obanganga wana bazalaki na bana bapeso ba secret kala kutu yango exemple là ils sont pas le quelqu'un c'est ça par exemple exemple mutu mo botala tala na ngasa blo mo par exemple on va le ta kinga yo na yamba mettre tu ngoma tanga na yamba Félix na yamba Kamere na yamba quelqu'un na yamba Koffi Olomide confiance nini obanganga no so bapeso mon frère zela omoni na vie omoni moto soko za na étoile soko ko sala makambo bo na balande 2020 parce que nga kempiana ya 2007 ezalaki mpena ya mobola ya blague te okokende jamais ko se présenter na famille ya mwasi moko boye famille na bango baondima yo baloba mwana na biso okozwa mobali ya oyo aza na niveau ase boye te Yolande Diama Vert na pesi yo bambote ozo comprendre mon frère sikoyo bato wana bamonaka bamona lobi na yo étoile no alobi baluka basalela yango lelo
babebisi yango vino etikali malheureux mpo na libela yango conseil gratuit naopesa mpe bandeko oyo bazolanda biso bokeba na bato bayelaka bino conseil tokota place boye tosala boye mpo tobrûle bakozwa makambo oyo ifo sala ndeko na biso pacho azalaki makasi na biloko wana pacho azalaka brûle makasi succès fou aleka evoir meme bamusicien beye na succès lelo pacho azalapi pacho azalaki likolo na biso nyonso yo oyebi à l'époque te oyebi yo moko à l'époque pacho azalaki likolo na biso nyonso ezalaki pouvoir ya bonzambe te ezalaki moma ya nzambe te siko atangoli na bamamoli voilà ezalaki sikoyo force naturelle te sikoyo babiso tondimaki topase étape wana ke soki nakozwa vi nazwa vi soki nazwa te soki nakufa mobola nakufaka mobola naozelaka ya nzambe nzambe asala oyo alingi sikoyo moto akisi azomona makambo oyo okosala lobi ana besoin betu yango lelo akopesa yo ozwa mpe bazela na oyeba ndambu ya bato combien nazalaka kota baopportunité nga azala nango tala motu neki cardozo mwamba wanke nazala millionnaire mais na mondi na biso cardozo mwamba moto azala ligezayenga nazala kilo ya ongilisanga kaka sikoyo awa sikoyo na bato na bino wana ozola bongo awa sikoyo na poto baza pe bato na yo oyebi la liste wana na kaye bato dérange bango tika bato na kene te baza na bango babo baza ya babulo baza ngazu mosusu nakoexplike bajournaliste mosusu ke oyo era bandi vie moko tobwakaka tro moto adeverja ye mobali ka nde tosala biso boye ki moto moko tobwakaka tro ke ye moto adeverja masa na biso totikaka naaloba makambo journaliste ya mobali mais moninga vie moko ya mobali pa adeverge ozo comprendre azoloba te c'est que monde eza ya kobemba mais c'est très important parce que bazotiela biso makela sikoyo ngakopena bosalaka na nganga na yo basecret ebele nafandaka na akine me bato bozwaka occasion mosusu osakaka nanga kaka nafandi nanga boye mwana nafandaka bosala te lomona osala biso azofinga te naaloba te zela omona sala te nautiola nde émission moko ofinga grand frère nanga aza liboma ke naboti mwana liboma tout ça esalanga mpasi ndenge nazwaka sara ayaka po asala baémission te zela sara ayaka po asala baémission te sara alukanga zela explike tokende clair sara alukanga tika petite sœur apesa exemple amwasi nalobi zela nalingi nasike yoka exemple te nakota fi misu te sara ngande motu napesa conseil te ma sœur omoni ndenge oyo olukanga relation olingi tosala na yo tokosala yango te ngai aza rezo nalakisa mosala saka yaka alobi keni ngai na disponible yo oyebani oza na relation ebele ngai na rezo obanda kotekanga nabi olie nateka yo senge nalakisa mosala sikoyo ozomona sikoyo babilo mosusu oza mitalingi ya meba ekomi ya kofrenenga minoko okomena émission 3 heures omoni oyo boyelamba bachef coutumier na baplateau na bino moto ayebi na babebele yolandi diama vert na pesi oyo bamboti kasi oko lilisiko kokota nde basujet mosu te kata basujet biso toyebi ke na vie privée toza na histoire toza na bamakambo toza na parcours la déontologie journalistique mpe l'éthique journalistique eza bainformation mosusu bazwaka ozwi otraité otiki oyo moki akoloba eza te parce que lelo kelpiana oza responsable lelo ndeko na yo mpe sala tola aza responsable makambo mosusu tosuka na kote ya mama musique non seulement aza na mobali aza célibataire moi l'espèceobike biso génération na biso toya na chance ke musicien azomema mpena poto asengi yo obomele ndeko na oyo ya famille te oyebi à l'époque ya ba 2013 oyo bamusicien oyo bayalaka bajournaliste poto wa basenga bango soki moto ake te yo ozwa visa te lelo bandeko na biso oyo baya na badélégation bamusicien bapesa nzambe merci nazoyebisa yo baido bavaldi bapesa nzambe merci musique ya ba 2013 merci beaucoup à votre biso partout les un grand merci à Elodie Passagili un grand merci à la carte qui gagne Bijou Massing et pourquoi pas à Jennifer Choc et Bijou MB
Karine ici au cas grave. Nelly Amana depuis Louvière la pêche babot. Mon bon Karine qui t'était hein. Karine t'était. Na Karine ici au cas grave. Karine. Patrick Kafu pe masana biso, Patrick Kafu na pêche babot. Maître, tu as pour appeler un restaurant mais tu vois mon bateau est en solo yo zaki nango. Na mona ki mais Yvette Ninga auto tiki na salon, Yvette Ninga la main d'or, Yvette Ninga la main d'or. Bosana qui boit quand net Yolande Diamant vert restaurant Tam d'Afrique chez Wando le bois de Bissel wana mutagazi va joindre salam la oncle Patrick a mis sa mari Gilène et tu vois momo bosana que monsieur moko na concert biso Glo Langi côté monsieur Biki Ferregola azali copie collé ya artiste monsieur Fali Poupa na invité na bateau va comprendre comment bien fait. Non, non, non. T'es fanatique, tu n'es pas non, tu as une direct. Nga ina Glo Langi, je savais pas ça. Fanatique, basket, image pour la personne. Mais là, on a la place, on a peut-être une question dans le temps, bien que, parti qui m'a bien à lobby, fallait que ça la double carrière. Alors, ça la carrière, il a fait, alors ça peut carrière, il y a eu beaucoup fallu. Parce que faire la zone d'Agnon, ça fallait que ça. Donc, fallait faire la zone bien de là, na carrière mususu ya do falla qui a deux carrière boko eza carrière oyo ils laissé faire carrière mususu eza carrière internationale donc c'est ça le problème donc moi je crois que non wana opinion ya ba fan bato balingaka fali ba balingaka faire soit le makambo na bango je peux pas rentrer dans la liste wana le ka kana mato ina bango bato baza maele koleka biso ba bini ba kokoloba biso za na ta ko pesa opinion wana te parce que koloba neti nini parce que mutazo exprimer sentiment na téléphone koloba nini c'est normal mais maître obi na pena de préférence ngana osenga émission oyo je l'ai boté là occuper en lobby to beti continuité mususu parce que non to ko na biso mais to pesa batu ke deuxième volume parce que na la respiration mo me senga na lobango lelo te respiration de OK na mission ti na sukate luka to sala chez mususu lobby lobby na ko signer na kota prison ya poto oh je me vois na bibo lobby na ko luka na signer na kota prison ya poto makambo siko elinga sona loba na lobango te na loba émission lelo te mais on doit bien vraiment on comprend la forme na ngai que moni ngara za observateur la voix de 100 fois au moni tango ke na zolo baboye azo bible lobaka par l'abondance du cœur que la bouche parle soki mutu azola makambo eutaka na motema aza te azotanga na bakomba bato mpona kolakisa biloko eza biloko to tolingaka ezala bien sans toucher ba vie privée mais oyo azoloba wana déjà makambo tuzu eza déjà bien to évoluer tala lelo tokei siko ngai lo nalingaka na beti boye mpona yebi bato baluka David Mobele siko David soki asambelaka ya solo soki abongola mpe motema tena problème na ye te mais kozoloba ifo ata na mwa preuve moko ata obomba bato ebele ata na bombi papa nayebi moi naloba makambo mosusu eza te nayebi so album boye succès nango nayebi so na baane boye frère tel asignaka contrat po album na ye beta album boye frère tel asignaka contrat place boye po ebeta tosala lelo sur lobi okomona makambo ebele tero ozokomaîtrise yango te omoni eza makasi mpona yo toke omoni biloko ezala batutali biso lebla de biso obongisi mableko ke na ye mene na rouge na ye mais lokola biso toza famille tozosolola toza nsala mete tuamoma tomonaki basortie médiatique ya Blaise Boula oyo ya mambo asokoda epuis tomonaki kote mosusu ozomona ke ekomaki maguerre côté ya Blaise Boula na bato mpe côté mosusu ya Orason koatake Blaise Boula mpe koatake Orason nayebi te votre intervention par rapport à sujet lecture na ngai nga nayokaka bamisie batanga nga nayokaka bamisie baza badocteur baza mayeli bamakambo ebele yo nanga toyebi ke bapesaka bango quelle personne se souveni Kabila apesa bango 2 millions bozwa 2 millions bozwa na maboko te boyela kaka projet moko me 2 millions yango mbongo ezonga na banki
donc bazalaki incapable ya kopesa projet mpo na ministère na bango oyo yasengi ndako oyo alobi asombelanga boye ndako nakuta ezalaka yanga te ngai natekaka bavoiture oyo ngai natekaka bambwa oyo ezalaki makambo ebele na kati ya makambo wana alobi kosalaka ekabila bino na moi boza seri te azongisi soki ti lelo oyo po badoktere niko anokaka badoktere baza mayele bato ebele ya lelo oyo bazaka mayele bazakolo baka na français nayoka donc eza na bato bajean goubal exception ezali bajean goubal aza na mwa exception ya makambo ebele bamisie mosusu baza na mais papa yo nakoloba neti likambo ya sokoda neti nini boza incapable ya kogere corporation na bino omoni sokoda ezaka mpona bamisie te meme presse eza na kati bastructere baza na kati makambo eza ebele na kati ya sokoda wana bato bakufa lelo basala ngai nayo nde toza boye tozala sincere ngai nakenda soki nake bafeti soki madilo abeti te okokoka mwa pepe kale oyoki baniboma oyoki bacarlito kofi azangaka te mais na bagene oyo lelo oyo tolo bagene te na bato akala ngai nakokaa batia bato mosusu te na ndenge mabe te te na bafeti lelo na bagene moto akoti tro na bafeti eza fali nalobi lelo te lelo na longwe nano génération lelo bazala bango ebele me na bafeti mpo babeta yo nazolo bagénération ya kala wana soki otuninga par rapport ya sokoda ozokomprendre ngai nazokomprendre te po lelo madilo akufa atika mwasi na ye na bana bazali mama bi azolanda biso bapepe kale na lwa mama poli nakufa mais bato ebele bazala babénéficiaire baefa fo azwa mbongo na bango comment expliquer bazofuta manda chante par exemple azwi 700 euros mais Adolphe Dominguez azwi 200 Sam Chitu kutu ya na nyoka nongo nde baninga koyiba mbongo lere nyonso soki na banze bango eza nzembo neti nini bato kaka yiba mbongo anisokoda na place vous l'avez en combo na wewa Sam Chitu akota likamina de la forêt likamina de la forêt na profiter kaka na kende mwa moke odi napesa nano félicitation na saisai idée kitoko asalaki ya benda mare na poto na bana namoni mère a publié lelo 10 ans bapesi 10 ans na France en tout cas félicitations Fiston Saisai odi pourquoi na soulevé Fiston Saisai na sepela ana azala mwa motema malamu odi déjà idée asalaka ela azwi baopportunité ya visa azwi mwa bamasani mwa bacomédie akobeti bamwa to Saisai non abeta bato na bapakalowi bazali mwa ebele na bamasani apo babubakar mpe azala comédienne ya kala en tout cas ezalaki idée bien après ayozwa mwasi na ye na bana tout baye baluki na bamikana en tout cas félicitations Fiston Saisai po epa Fiston ezalaka ndako nde nini parce que odi pourquoi na beti boye mpona kite mpe awera Fiston Saisai mpena toyaka epa na ye Fiston Saisai toya na nzala mwasi de afandi wana Fiston Saisai ake toke mwa wenza kwe Fiston Saisai asombe ekolo afufu nini makala ye moko apelisi moto teyana osho moko bien na ndenge ya mabe te ye moko alandi aza social te Saisai ya social Saisai nga na mbongo te soki ana lao te akoti oti na chambre abike fuye ana chambre moko bo na ndimi te ke chambre ya Saisai faso eza na ndimi te ke na poto awa bato ata 5 baa na chambre ya lix neti chambre ya Saisai chambre neka ya kili aza na 3 niveaux na niveau moko ezalaka chambre pamba soko tali confort ya chambre wana tuko loba mwana mobali ana vraiment ça va msusu nga na okota kana bando benda ba coffre fort na bendi jour moko na to les à côté akoza na les à côté akoza pe frapper wana taninga te akoza pe frapper ça y est à la yote parce que c'est ton ami na sala na okopite apa te na adi secret ya Saisai nga na yebi yango te wana ifo tu na yebi yango te parce que na ndako moko pe ya mabe na kota na kuti komba Saisai te na kuta yango te na mona yango te na kopesa témoignage ya moto mabe te bacomédie basala bacomédie makasi koleka Saisai lelo bazotele bana lelo te donc na oloba neti ndenge nini omoni lelo bamusicien bazala na motema malamu mokili oyo tokokufa nga héritier alela epa na nga ke ken ngai makambo na oloba soki moto akosaki seke eza héritier abi ken oyebi nzembo ya primisme primordial ya Congo la bière de cinquantenaire ya Bralima abi eza nzembo na nga na bavocal tu ya nga nde mutu nakomi na wera azwi mbongo na Bralima mpe ebesa 50,000 $, nga apesi nga ata mbongo ya molangi moko ya prémicité je me vois
Mais non, ça veut dire quoi? Ça aza na motema moko social. Biso, obi pourquoi na olo bato kende pas ça c'est tolé. Na silisa kinete. Nanu bomona ngona caméra te. Wera tellement kabagate, wera tellement de la rabat. Souvent on est chez il faut caméra za. Non, c'est pas possible. Na yo e pas ça mbala ebele. Ça c'est Hollanda na olo ba makambo. Tala ka ça mutu oyo alande la rabat c'est la net ya bato mo to kenda ko leso to ananzala. Mais ça zela. Obi mutu ba pas ça na moni ça aole pas wera ba filmer ça. Na tali na bi mais ça ba filmer ça. Ça oh bato ba la rolia pas na ene timbo. Ça caméra. Papa. Pourquoi ça témoignage ça bien ça et pas na yé et pas ya ça. Ce qui n'est pas filmé et ça la rappelle que ça même on l'a tout ça la télé réalité yo c'est lié. On a jusqu'au filmer. C'est là. Bah jour au biso que n'est pas ouais la télé même il a filmé en côté. Parce que jour te leva mutu ya mbisi ya mai et pas ouais la fifi siwa. Ba déjà je te tiens caméra ba tuba mona ndenge balamba mbisi ya mai to filma ka ngo. Non, moi je crois que c'est là. Yo tuna ba valdi tuna ba tunanga nyonso tu. Biso ba témoigner ka marambo sala tenga et pas nanga peut-être. Ezala qui parlait moi oyo il faut madame akolamba po nanga moko tali ke nana batu fo alamba biloko belé po nga air na yo le photo to bien ba batu belé. Est-ce que nako permettre madame nako permettre pas nanga ba filmer ta ko lia jour moko na lobby ouais na so na za muto makamba kolia to kolobela te parce que bon nako ka permission nako pe abimisa nani héritier abimisa tuna héritier mbongo ne a prémisse oh ba pesa we ba tuna héritier c'est yo poser la question oh nga mutu na poser te ngana pini makambu ya sokoda okoma makabilo oleke wala siko déjà comme la héritier déjà mbongo oh boembeli ya msusu soki nini déjà héritier azolela soki eza makambo ya lokuta soki héritier ndakosanga te lokola bimisa batebele lolo alikamba sokoda je crois que tunenga pona alikamba sokoda blaise bula c'est un grand mature oui na son c'est grand dans la dia Adrissa tipo susu ana pesi mbote yenda ko bakisa susu et ça tu dikola makamba ok apopoli wewe on a dit je laisse qu'on a expliqué siko Adrissa tipo sur la zo popula est-ce que Adrissa tipo ba pourquoi vie na les avancer te poni o bakanga pe panga azola ndo Adrissa tipo jour moi to fanda et pas wera Adrissa tipo marambo na loba a contredire ngate tobeta masolo ba leka wera moko ayo na bi ve o que mère abela fort frère Patrice pour taper ça 300 balles mais malade des autres continuer fort parce que on attend na pas ouais wera zo kaya timu tasisi volo bazwa réponse te bisole ke mai mbala moko wera bandi obi ke ba poso bato mbongo za mystique ya obi ke bato mbongo banyaka mingi ba maticho ya ba lovera oyo bomona wana wa wera tabuki mwa frère wana ye ay petit mekana na bi ve nazoka munoko na ngai za mabe na kokolia maticho te adisa boss yango esala ba terre batadisa tiboti bazu allié ndeko beba ya tiro zela wera visu flow mususu père makambo na oloba kozango bi habite avisu flow mususu zela te naboyi na ngate na pesika exactly avisu flow mususu kana lupangu na ye alesi su Adrissa ngaba baale konanga na tete mwana na bi koma mutu azoluka na leli te na olobera et comme il dit mususu nga boyi Adrissa tipo tellement yaki matolo amona nyonso wera kosenga ye falia ko yaza besoin na suka père et comment na moment to kabwana te komi to senga transport ba pesa Adrissa tipo $100 nga petit betaka tout
betaka tu yo la yaka ta lobi po la revide na kopana bien ba matiti tellement na boya ki rolia. Bon, on est engagé bien là. Vraiment yo. Naza mutu oyo namona makambo ebele na musique. Nazala ya chez B2h du matin boye. Ba 2h maman mi ben so bimina petit wana o bobe na so Julien Pena na comme musicien. Ensu ba mini bébé azolela. Mais na bida bimina na robe de nuit. Na butu. Ba 2h na palais na résidence ya JB. O ke lubani ko na 2h papa. Jiba zala fe na soki ndule sili to eti na palais JB na Isval. Ah d'accord. Wana maman mi da bimi bo na ba 2h mwana na azolela. Ndana ayebaki JB aza leader aza propre kolela ba mission nyonso pourquoi. Na palais JB na lupango ya JB chaque 2h okuta mutu na tio ya mai ya molai aopompa suka bafleur oyo kaza na lupango aosokola kasi ya nyonso te mapango ya bamisia nyonso bafleur ezala sali natangi lelo mapango bafleur ezala sali te nakota ndako ya wela tona ya kofia attention wana za egra icône mboka ezaka baréalité ya makambo oyo tonanga na musique eza mpona de la forêt respect ebele mpona ye makambo ebele na respect ebele makasi olinga te tofana na plateau sikoyo eloko ya bien pawera eza priere losambo eloko ya bien pawera eza losambo ebandaka 11h ti 9h ti 11h eloko ya bien pawera ya losambo naloba boye omi bato mosusu ya moto oloba boye mpo nga bato babimelanga na ngingi bayaka babarenga na kombo babilo mosusu eza oloba te nga alia poison me baprometangaki tambola ikenge meme na barestaurant meme na bahôpital meme partout nzoyo aza olia bo nga aliwa poison motatielanga poison wana nayebi ete nazalaka na bamauvais souvenir soki naopapa bato mosusu bokotala makambo ok merci beaucoup nga nakobima na nga alo nakobima na sikoyo ngai naaloba makambo oyo nasala émission na ngai ya kobanga te siko bino bokomi bosangama biso toza na problème moko oyo ken piana oza na émission mais ntango tozolobela bato mosusu namoni ozolobela bato mosusu bien mais soki oke kota de la forêt yo moko na lobibelake batinda wana bamasa na biso sana bien na voir te bamasa na biso wana bamasa na biso kokotisa komba kakol te ezala mabe fo asali kakola avie nanga tokima mpe na kofi atindi babiro nde tosote mira nsima toseretie pawe baseri alobaka kofi atiaka basouvetima ya bamakila basengi ya badanseuse mpe wana kakola alobaka kofi soki atindaka babiro nde baseri mobo wana bimetre aza awa tokosala deuxième volume na deuxième volume nde fo tosola te mutabanga te deuxième volume nde tosola tosigne akor ke mutabanga te soki mutu azala libre na bapropos na ye mais osupportaka moto imprévisible mais kende akobomisa bato sorti médiatique ya Félix Wazekwa par rapport ndenge azalaki na concert na Didas Arena le 1er juin pour tout le monde qui première délégation yaki tout le monde première délégation yaki et puis na mamosusu et puis abaki ki asolo na fali poupa et puis bakiselaki ba visa tout le monde a dit qu'il faut fali to utiliser kitoko to utiliser malamu par rapport ya même si aux un problème moi sinon faut bien fali poupa avoir une invité pour na yo et puis tozo na peke non wana ezali ba éloge ya mutu asali na mutu tokolo ba éloge te wazé ko asali ba éloge na ye et pas fali poupa qui est son petit frère na ndenge ya lingeli na kolo bano boy basali mobali na jardin d'Eden basali lié moi si mobali azaki ya kolala tanga à la moïka balobi voici cette fois-ci l'os de maison chère de ma soeur l'appellera femme et c'est n'a tindaka le blog basali ba éloge na par rapport ya ndenga moïli kam soki Félix wazé ko qui est raisonnable amoni que face à la ba éloge
et pas il y a petit frère il fallait pour na o ya rendre c'est normal et c'est normal le bandé ngona et donc au moins makabo ba visa o pourquoi ba congolais au moins ba musicien mikolo nyo surtout ba ko ba te ba yebi ke eleka bongo période nyo surtout mais ba yebi ko yo mo ba ko ba te ni ba meno ba mo bandi yango yo kanisi ba fali ba so sa ba inventer ou asika non mais moi la pas beta jouer la même je vais beta 5 ans na boka na te bon je vais sala 5 ans de je bima te OK ozo comprendre donc ba yebi makamba sala mais biso sikoneti biso to moni ka sali beloge na ye c'est normal oyo mutako sala na ndenge ya ko salela yebi ka tumusu ba sepeli na ngote mais ya sali beloge na ye siko biso to ko bani tini mukolo to ko zoya bozu na plateau tu me fait ndenge ni yokolo biloko ko ako expliquer pe le pourquoi no bini moi bozu siko yo ozo boya beloge na ye siko papa chéri avani na plateau television atunye bana musical wala habité bana musical basate mais ana dana ye azana zela ana dana zela ana dana azana shai azana rio azana kibes azana nani so ute pane jiro kabole azana ba dole azana ba tebele ba foi ko bana yo boni za na kuna boya difference hapo na mono za ko biso tellement ba ingra parce que ceux qui beaucoup boya et tata ute pas ils ko so monter gratitude na monde ba doit reconnaître makambo na te auto yebike peu importe yo so ko bimisi bana te et ko empêcher mutu so bana voilà parce que ba bana bele to yiba mo le to ko ba to yebi famille au-delà ya succès na ndenge ko belo na planétaire bo auta na quartier la tête faire obel et bela ndenge za to biki auta na maison mère to tiens na ni ko ba ça ba héritier tout ko so ba la coste ba JDT ba tout c'est comme ça mais non c'est que tu as bien ba viana pe ba sala bien parce que faire remplacer le succès de Lazare na fallait pas juste succès ko faire za na lelo ba zo représenter ba très bien c'est normal ce qui te boya mo le to mettre azo ndimake na nicho fali na faire baleki wera na ko fina succès mais c'est que bota la télévision te ngana la bi souverain le bi azana eloko ko prouver les soute avec déjà basalo oui alors j'ai pas clair voilà ce que mo ba eloko ko prouver c'est quand il ba petit ba kenda voilà wera ba so oh ngana za eloko na ko lo baté ngana beta ba zeli bolo le eloko mo na ko l'accessate so so ba lobi ne on langage ma les ani et ngono ba pesi fani na ba petit ba ke na lobi ya ken piana au monitor za la rapé ba réaliser tout na télévision ça le nini oyo oh na Europe awa yo yebi oyo ba viana ba beti fali na fait répartition ba beti c'est ça net que bango est-ce que ba beti ba vilu ba sano ba viana ba betate voilà parce que Adidas voilà bango ba betate voilà Paris la défense il y a 40 000 bango ba betate même na ba professeur c'est d'or fali azozo bango ba zote ba single d'or ba zote disque d'or mais ya mayo rouge na oyo ya carte du milliard ni ba fait tout ba zo wana parce que disque d'or snap est dans 100 ans même papa na biso seigneur le atika snap même yemo pe fali atombaki na bigito na droit chemin on a zo disque d'or yeba compagnie lo kezaki lokuta il reste moi jusqu'au ya kitoko mais ngana na zo disque na recours ya King Kester bana ndenge dozalaka wa biso tout dans disque d'or azali disque d'or ngana lingana zo na nzizipo distribution zaki en désordre donc lingo baba leki na biso alelo mabasa obi muto wana na ndako okoko contrôler ngaite yebi sangai sale nini bana ba génération elo ba beta basalo ba vena soit kalobeta te et puis tu on a bien que na langage à quel bien na tout ça batebele mabaku ouais mais ça la basale musu ba beta ba ko sa biso ka bazaki plus ba international ba ka ba national la kata mboka na biso mais na libanda na basale musu mene basala ba ngote ba stade musu so eza libanda bo o ba jeune ba beta lelo ba mikolo ba beta ngote en plus c'est fait ba ngobo Julien ba beta ba ouais la jibe ba ko folo idée papa pour la stade ba Afrique eh papa Julien c'est to que na 5 stade ko kate lelo soki tobi ka concurrence ya faire efali soki tolongoli yango ba place communauté eza soki tobi tomema bango sikoyo na baguinée ba Burkina Faso ba Cameroun omona pena kuna baterrain wana omona pena makelele oyo toosala eza bayebi yango te bayebi yango nalobi ya tozala boye nga na sportif bayebaka sportif amonene na bamédaille aza nango na baceinture aza nango na bamérite ali nali kozonga na bato na ko ba keni pia yebisanga bato so lingo tangela ngana mérite ni bazana we maka muziki mérite frère na mérite ozo ke ndeko zo boya solo bato so bafandi pena bazotala ke ezabo beti pe internet bo ezali et même mettre tout momba musique na ngende beaucoup cause la peine à raison mais na angle solo ba moni ba wera ba jibe ba kofilo libé ba de ko taba ba ko sa zela on mélanger on moni na communauté musique internet c'était mais à l'époque
Zana sikeyo. Sur le bibo fini ba. Julien, c'est l'internet mandi lelo. Julien Jackson to mona ba concert na ebi mari bima ila ndeni. Zela. Matachura, Zela. Julien, est-ce que internet oyo nde eye koboma peut-être promotion ya ba artiste. Parce que les réseaux sociaux efandi, TikTok eza, Instagram eza, nini eza. Obi kala ba mese bazawa succès na facilité pourquoi? Parce que tozalaki na seul canal ya Hollanda makambo zalaki RTNT. Télézaï, c'est quoi ça qui na Télézaï, les Congolais nyonso en général azolanda. Mais les gens sont sur TikTok, mutu so azolanda na YouTube, mutu so azolanda na Instagram, mutu so azolanda na page Facebook. Lelo pour ça la promotion est comme très difficile par rapport à ça. Oyebi sera RTNT zala zo na potote. Siko RTNT c'est que zalaki na avantage série ba réseaux sociaux ezate na sens que soki musicien leki lelo bapesi banda tie bapesi oka chance ya koleka elongi na yo ezwi chance ya kotekama esusu na 1 million de congolais na mbala moko sikoyo lelo oyo oloba bafere banani bazibe bazala beta na afrique pere tokende depuis musiki na biso ebanda na bavie oyo toyebi moto oyo atekisa miziki na ye makasi na afrique koleka Koffi Olomide azalaka te. Koffi Olomide miziki na ye eyebani na Afrique makasi kokomparaka ye na bazibe na bawera te. Chance ya Fally Ipupa azobimisa droit chemin na bapays nyonso tu oyo bayebelaki Koffi na Afrique bayebaki ke Koffi azalaka na mwa ane ya liboso kombo na ye Fally azobimisa album bato bakenda kosoutenir album droit chemin ya Fally na Afrique te mpo aza musicien te pa Koffi bato bayebaki mwana ya Koffi propre oyo Koffi abota et puis Koffi ti lelo aza actif. Koffi aza mokolo wera na jibe aza mokolo ya mise presque bati lelo Koffi bazobengise partout quand on a mal à tokotoko na mabe na mais il faut le féliciter aza na minute à cause de la famille na ye afin na ndako na komosa la kako comment on va dire merveille ba inosini qu'est-ce ma wete ba Patrick Bekam aza musika mo obi bato balobaka Fally atindaka bato bafingele Koffi moto afanda na Fally bien neti nga soki namoni moto afinga Koffi akomisa Fally na comprendre bamona bi moto asolaka na Fally te sela asolaka na babiro Fally na oyo azwa pembeni na maboko ya Koffi alingaka Koffi Olomide makasi asepelaka mpe na moto afinga Koffi te ye moko talobaka koleki bato tu alingaka Koffi koleka bato nyonso ya mokiti lelo soki omoni moto afinga Koffi akomisa Fally c'est que moto ana solaka direct na Fally te. Merci beaucoup Ken Piana Makise Donelli qui est toujours kusana. Je tiens à saluer Yaouli Mouché code Mboka code. Okito ko stopper biso lobi mete tura zawana. Tokobeta beze volume ko babonde ezati. Babonde ane ko kufa bongo te. Code Mboka papi tsunami na pesi mbote na pesi mbote na les blancs de Bruxelles gaz. Gaz na gaz. Encore toujours gaz et pourquoi pas na Blanchard Kabanga akufeli bongo. Blanchard Kabanga. Oh, en tout cas mes condoléances. Servance de Dieu, Esther Makizembe, la pesi Bambote. Ici Gazali na Londres kuna na mboka ya Simon Bongo na Londres, na mboka ya Brice Mpangi na pesi Bambote, na pesi Mbote na Batutu, batali biso partout dans le monde et pourquoi pas na Violette Dinganga, Ida Okapi na restaurant na Epé. Nelly Amana depuis Louvière na pesi no Bambote, na habité mettre tout à mon matou comme na souka moi deux trois personnes de la biso. Non, merci mingi d'abord nous disons moi sur les guerriers mbote bele place à Zolanda ngai azape dozane pe na Paris à Bruxelles awa merci mingi na vraiment na bino na pesi bino émission oyo je crois que ngamo na accordé notre baksasu musuto meka solo là parce que ça riche photo solo là na ba congolais boy mais que kopesa ba tout passe ba ko silika parce que ba ko comprendre la philosophie et émission za soko landi lelo aux en l'émotion au fin de l'année de sur lobby trois façons de comprendre l'idéologie on compare bah le on a formé parce que Congolais ont makambu tout na premier degré il y a un moment où ça va problème et belé en tout cas merci mingi na bino merci mingi na Carmel et Carmelia mes jumelles que j'aime tabara ngai Priscivimbo m'a dit Miss Univers Melvimbo ma bois noir aîné de la famille très intelligente d'Initia celle-là c'est la plus belle et puis blessing merci mingi na BBC Fungula na Louvière dit mokonzi moko za na Louvière moi na moi si moi za na Louvière adope ça bango pas si BBC Fungula merci mingi na ye merci mingi na Ida Okapi Lia Melas dans la restaurant la Katamboko merci mingi na ye PDG Brice Tanguy Lolendo bâti service mbote mingi place Zolanda ngai
Proms Immobilier Construction BTP, merci mingi na ngai place ozali, Flor Yenga, Mama Balasiaga, Mama Bouti, Loretta Abissa, Mbote Bele na yo, Loretta Abissa, moi ça filait pamba ina pesi Mbote Bele, Alphonsine Chaminele na Sarcelles, Mamobo alinganga mingi, Alphonsine Chaminele na Sarcelles, merci mingi na yo place ozali, et puis merci mingi na bandeko soit la libiso na zala Bruxelles, na kota ki banda jeudi na obima wati dimanche. Donc nazana bandeko bazara balingaka to kutana to benga to solola et ko sala bien merci na yo Makizembe. Ouais, merci maître Chouamboma, merci sœur Pauline Lumba Veluzo Mbatala. Azali, sœur Azali. Obi ke loto beti ntsoro obi ke ba aéroport ou bien sur les loba congolais ba tondi na ba avion. Ba tutu ba ke destination Genève. Donc Bagolo c'est comme si bazelaki pena journée à souka. Ouais, ben namoni pena lelo ba convoiturage, ba vol, ba blablacar, ba na émission. Ce que ben Suisse, ba hôtel les insultés. Donc bato ba boulelo di faire ça la piaga, faire ça la tu as montré encore tu es quoi tu es capable. Ba faire tout la bataille occupé. Jeunesse tomber à blaguer. Merci Julien. Merci beaucoup, bonne chance l'artiste ici a fait le goal à l'orchestre énergétique mobile. Merci aussi à Tonton Jésus-Christ Blaise Père Doublé, Tonton Jésus-Christ Blaise Père Doublé, depuis Liège. Merci beaucoup. Les blancs de Bruxelles Gaz na Gaz, encore toujours Gaz. Merci beaucoup à Daniel Evoula Banga. Merci beaucoup à la carte qui gagne du jour. Merci à vos abonnés. La chaîne Bino Film. Au salon bois salon ici comme on dit sur salon SM. Salon SM, salon SM. Place ma salle à la souga guitare salon SM donc na place bara. En tout cas les blancs. Merci. Merci beaucoup pour vous abonner à la chaîne Film.